Maman Nicole Yefa, moi il fait sans ça, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Alino Bobo, Naëla Gauthier. Bonsoir. Là, bon, maman Nicole Moïsanza. Maman Télévision surtout. Merci beaucoup pour votre message. Bandeko Belé, Bozako Benga, Msusu. La vidéo ya maman Moïsanza eza ko manquer bidon. Bon, tant pis, nazo mikolo mingi te, mais tout ça on a toujours pour na resungana na implice ça rappelle madame mingi na ba vie na biso. Alors merci beaucoup na bande konyo sur zakawana pour na ko soutenir nga na kata émission oyo. Mission toujours que de wapi eza pour na ko aider biso pour na to avancer, eza pour na changement de mentalité, eza ko permettre biso vraiment to avancer na kata mentalité moko ya malamu. Ils ont accès à biso 1 plus 4 dans ma famille na biso et puis 4 dans ma relation na biso. Alors na kata émission oyo nazana vraiment pour na ko juger beaucoup plus mais nazala kawana pour na ko généraliser pété mais nazana toujours pour na couper ça 1 plus na bandeko bazana besoin bonsoir pardon la belle RDC bonsoir Ndeko Mwana Yahweh bijou. Alors, vraiment, qui n'a partagé Nabino un message oyo parce que ils ont pour intérêt et abissonnier surtout na ba ndeko basala kango na ba obasala kango te vraiment et ko essayer un peu ko aider mon corps tout ça parfait mais des fois ils ont la bleu mususu et suga kapé biso selon ndenge conseil ko pesa ma na kati ya bavi na biso. Alors on a quoi kozala vraiment égoïste te ezali sujet moko na komaki yango lelo bonsoir maman Iget na komaki yango lelo na zupe bande comme susu na groupe nanga na WhatsApp ba essayer un peu ko baksa un plus encore bonjour maman Nanou na kati ya question on nazalaki nango parce que ezaba biloko o tozo monango trop na kati ya communauté na biso alors comme habitude ya bande comme susu alors ça va bien comme susu il faut ko lobelango pona et s'arrêter de comment ko ya mobali azwa ki problème bonsoir maman Célestine Bessi de comment ko azwa ki problème a mekaki un peu ko benganga pona ko solola na tiaki même question bonsoir ma sœur Gracia Maria bonsoir kana félicité Nyongoni bonsoir ma titi Nzinga alors ndeko mobali amekaki ko essayer un peu ko solananga sur problème akutana kinango mwasi oyo fallait amima na poto azosala mobulu azanga kiloko te apesinga pete pour temps combien rumeli non azalaki un peu moins bref na histoire na ye moi sazanga kelo côté azali kotinda et puis azalaki na bana oyo atikaki bango na ye ya ye pona toujours koluka vie et esengi ke azwi ba précision moko na banquete asalaki ke moi si vraiment aza kokosa ye eza ba oyi ba misusu bakoloba ate basemeki bazoloba pona emsu kosala kaka jalousie mais misusu pe ezalaki pe ba makambo oyo ye moko atiaki ba enquêteur na ye pona balandela bien affaire yango ndenge neza vrai ou faux soki eza vraiment bongo ya solo mais ndeko ye kosala ki oui c'est vrai ezalaki pe ya solo alors ndeko na biso asengaki moi mokie conseil par rapport ya situation oyo aza nango est-ce que akoki vraiment kotika mwasi wana na niveau ya Kinshasa olie amema ye na bana ndeko azalaki na besoin basunga ye na conseil. Alors pourquoi vraiment na lobi ke ba maman na biso bo sunga ba papa na biso otika kosala bango mabe et puis na tie sujet oyo eza kaka te pona ko mélanger bato mais eza beaucoup plus ba réalité belé basi mingi bazozala nango na kati ya mokilio. Bonsoir maman Floredo. Alors nazo préciser encore eloko moko na bandeko belé mususu ba maman ebele
oyo nalakaki bango ba mama misusu oyo nalakaki na sira ba ebele pe misusu na expliquaki des fois toza ba poso moko te des fois eza na bato misusu omona ozo essayer eloko oyo pe ya kosukola azozwa yango te ezokoka pe kosimba te na poso mais nayebisaki bino bandeko na nga naza pe na huile oyo nabengaka yango terminator oyo eza kosukola poso nyonso na sens ke soki omoni ke noir na yo eza mabe to noir na yo ozo na besoin elongwa vraiment huile oyo ezali awa eza vraiment mpona esisa posa na yo na ma question oyo ozalaka nango na nzoto. Bonsoir maman Irène de Flo. Alors vraiment nangi nalobela nabeta sete sur bandeko na biso ya basi, bandeko na biso ya basi oyo makambo ezo se passer kaka na Afrique te, même awa lelo ekomi on dirait habitude moko boye, alors c'est pas bien. Tozo vivre na monde moko toyebi moment liwa elakaka mutu moko na moko te. Liwa eko kozwa na bonne santé na te ya malamu, liwa eko kozwa na nzela na voiture donc partout ezo senga na moment moko ke mutu aza chef koleka nzambe azate. Donc il faut kotambola na prudence na vie ko banga kosala mutu mabe parce que lobi oyebite eloko ni ezo zela yo après ta mort. Alors botala ndeko na biso ya mobali. Bonsoir et maman Julie Boui. Décoration mobile oyo vraiment simbi mutu parce que ndeko na biso ya mwasi azanga kelo côté azalaki vraiment kozwa moi ba Western Union na ye ko s'occuper na bana bien eza pe na ba kambu misusu lelo tozo mona ndeko na biso ya moi mwasi moko akomaki misusu alobi ah mama eza na ndeko moko pe na Paris awa. En tout cas, abengisi kutu na mwasi amemi mwasi abengisi mwasi mais mwasi ye na bana mais bana wana bazalaki ya mobali wana te. Même na kati ba couple pe lelo na poto tozomona po basi misusu bazali bolimbisa mo muke bazeko. Voilà oyo terminator ya on a okangela bino photo pour na ko essayer un peu ko la bino comment ndenge nini eza toujours vraiment ko travailler et puis kotia yo teint clair na yo sokolingi ah na koma neti maman mo isanza poso na nga ya mwindo koma pe chocolat moko ya bien oh nyonso ezali toujours ba huile o ezali ya savon Marseille mais na kati yango vraiment eza moi huile mais vraiment eza ko travailler place nyonso za na point noir oza msus na poso na yo. Donc otelaka te omoni mpenza pembe moko bien te huile oyo donc toujours na kati ya France na bandeko oyo bakotaka Carrefour bandeko oyo na Cora vraiment huile oyo ezali vraiment ko travailler encore poso nga parce que ekomi na suka esili mais yanga na utiliser huile oyo na asi na okangela bino photo parce que tango ozosukola nango ezo lycée yo toujours nzoto en même temps et tous les jours ezo bimiso ba salité mai na yo ezo sukola ezo bima salité eza te que non neti ba gel douche musu tozo sukola omona mai eza bien non yango vraiment place otie kaka place tache ezali ozo mona vraiment que non lobby omoni donc tache bandi kolongwa mais non kangela bino photo pona kotila bino mais na ngisi kona lobe nazo lobela toujours likambu ya bandeko basi o baza mitema makasi bandeko basi oyo msusu bazoyeba te ke non na vie eloko nyonso ebombamaka na molili epai ya nzambe un jour ebimaka toujours donc tokoki kolala na biso bute okoki kozala molai mais lobi tokomona toujours moi en tout cas bandeko basi oyo basalaka ngo même si oza na nga na ligne ozolanda nga banga nzambe parce que basakanaka na nzambe te basakanaka na bana te basakanaka pe na makila bato te basakanaka pe na bonne volonté ya bato te parce que lobi nango oyebi te eloko nini okoko paye eza malamu ko escroquer mutu eza malamu msusu kosala moninga mabe mais retour na yo est-ce que passion moninga azali komona ntango yo kobandomona nango okosepela nango to msusu okolinga kutu orattraper mais okozala trop tard lokola nano ekomeli yo trop tard te basi bazalaka mitema makasi bolembisa mitema na bino parce que tozalaka na nzela kati ya liwa pe vie ntango ozovivre yeba nanu koevite mabe eleka te na mokili sikoyo ndeko na biso ase trompe boni baza pe lokola ye
ye kutu ndeko oyo ke mwasi akosi ye na niveau afrika azoyeba te amemi na poto to amemi na poto te. Me misusu baza pe na poto, misusu baza pe na bandako misusu omona na kati ya bacouple omona neti ndeko moko akomela ye ngai akomi na Facebook ya mama Sanza mwana mobali moko alinga bela AVC parce que asali tout po mwasi na ye na bana baya. Me bana oyo wana amemi oyo mwasi amemaki na maboko bazali bana ya mobali te, sikoyo baza bana ya mobali te. Sikoyo mama nde mutu ayebaka bana bien, mama nde mutu amemaka zemi bien. Pourquoi bandeko na biso basi bozosala bandeko na bino mibali boye? Eza mwa pasi mingi omona mwana mobali ndenge eza wana msusu ayeba ke zemi oyo ezali ya mwa eza vraiment yanga. Mais eza facile ke mama ayeba ke mwana oyo ngane mutu na zuye, ngane mutu na memiye. Eza pe na omoni na kati ya mutema na yo mutu soko za na o juste te na mutu. Faut que la transparent que la vérité que en tout cas nazo tambola bien te, en tout cas na lingi na ngate que non pour tous à paradis te. Même bandeko na nga misu balandaka nga même na émission misu bazaka na Afrique. Eza lelo tozo mona lelo même bandeko na biso lelo baza na Afrique. Baza capable ya kosala n'importe quoi kaka po ya poto. Mais papa na biso ope bokendaka pe Afrique. Au moins boye vie na yo moko oli emsu o se discipliner ngo oli emsu o ke voyage o se réserver mo mukete. Bonsoir apôtre de Dieu. Okoluka okende sika moko eza basi mususu bakota kate. Okende ko kango sangana na mwasi mususu boye alobi emsu za na zemina ye alors que za zemina te emsusu ezali copie ya papa ya mwana na ye atiki na Afrique ke tango yo okozala na souci ya mwana wana peut-être emsusu na poto ozwaki courage ya kobota te. Bonsoir Maman Chantal Babaki. Misusu na poto ndeko na ngozaki na mwasi no awa bokoki kobota te. Bana misusu omona to basi misusu ya ba porte malheur oya kaka misusu okei kosala bêtise moko mbala moko mwasi wana kokangama na yo et puis mwasi wana osala ke misusu basi ya bongo pe okangami na ye akangami na yo aza pe na zemi misusu pe zemi wana ezaki nango pe ya mutu misusu me babambi yango kobamba. Et puis moi na wana au moins na bandeko pesa toujours amour wana osala tout o memaye na poto osala tout msu obengisa pe mama na ye alors que msu eza lokola piège tango zo bengisa mwana mwasi wana mwana mwasi wana pesa na possibilité ya komema msu mobali na ye. Donc côté basi surtout basi ezali ka auto zo le ba problème oyo ya bandeko na biso. Bonsoir maman. Maman Patience Basakou Babambote na papa Alphonse. Bonsoir maman Irène. Bonsoir maman Rosalie. Donc baka otozo lobela vraiment nazo supplier mitema ya bandeko basi. Même bandeko basi belé lelo baza pe na poto. Même papa moko akomaki yango alobi ke non maman yozo ko loba bato ba Afrique même awa na poto toza na basi belé lelo bazo sala kindumba na ndako mabana na bango bazo sala kindumba na mibali na bango omona bana misusu msu bazo botama omona pe mwana wana ya mobali wana te yango boni pe lelo tozo mona parce que za rabato libanda ne mutu ba mona msu azomona makambo ezoleka na kati ya ndako bato na sens ke omona bana bafundaka kaka bana bafundaka lelo biso nyonso toyebeli msusu ate basala ADN ete papa wana vraiment il faut ayeba vraiment mais kala biso toza babantu toza ba noir omona msusu makila na yo oyeba ye oyebe kaka msusu na zolo msusu oyebe kaka opende longi ya mama na ye opende longi ya papa na ye surtout ba papa yango lelo na zolo ba mibali lelo bazo simba baku. Bonsoir maman Fernande. Bazo simba lelo bazo simba batouche ba mibali misusu nazo mélanger nyonso te et belé lelo bazo simba batouche pardon parce que baza bandeko na biso mibali oyo baza na kati ya ignorance. Moi si oyo aza ya mabe makasi aza na facilité ya ko manipuler msu mobali wana ke na débiti lelo bana misusu basali ba 20 ans na ndaka ya libala ya mama na ye to na papa msu papa wana mwana azokanisa papa biologique njoka papa biologique te njoka mama msusu azalaka na zemina ya mutu msusu aye nango na poto ndeko nanga soko zoyoka nga il est temps kozala mutema makasi te mais ya kofungola mutema na yo soki nzamba permettre yo
tamulai msusu osalaka erreur moko na vie ozwaka mwana mutu mususu oye kobamba ye mpona poto awa bana misusu baza ngai naza kojuge te me ngai nalobaki meme na ndeko moko lelo nalobi nabi eza na bandeko na biso mibali lelo misusu ifo baboma sentiment donc eza na bato basi mwasi mosusu soki mpo olingi okanga ye ke mwasi na ngai azosala mobulu okokange mpe kaka na bana obana misusu soki eza ya makila ya papa moko ya mama moko soki papa aza makila makasi okomona vake non mwana ndenge aza wana akozwa msusu makila papa to akozwa makila bandeko papa soki mpo omoni mpe ke non papa msusu aza na ye makila bongo me mwana msusu akozwa makila ya mama me batre kaka ya papa ekozala na kati surtout biso banoir makila bapapa ezalaka makasi plus ke ya biso bamama parce que biso banoir nde toza boye tozalaka na kote bapapa bango baza na makila moko oyo elekaka meme biso basi ya baafricain yango moni ke omona mwana mosusu oyo ya libanda te azwi mobimba ya papa oyo azali na ndako to papa bandeki kowanga na mwana omona mwana bimi papa olie na place azwa elongi ya mama mais nazoloba message oyo pourquoi parce que eza na bandeko mibale ebele bazosouffrir na kati ya baignorance eza na bandeko mibale ebele mso akoki lisu kotia kate parce que soki afandi na mwasi wana babandi kobota na ye barumeli na ye mso mwasi azosala mobulu mso bana libanda mosusu bazobotama mais eza na ndeko mobali moto azosibir conséquence ya kobokola bana oyo mso eza ya ye te makambo ezosala mame mingi na kati ya poto awa même na Afrique oyo ezouta na Afrique parce que eza na bandeko na biso ya basi bazokosa bazemi bazozwa bana misusu ya bato parce que pona mso pasi azui mso akoseli mobala poto pe ayebi na yepe te mibali basalaka pe différence te mso azomonaka elongi ya mwana mais azoyeba pete keno msusu mwana so pazane mobali moko afungwama te so pazane mobali moko msusu bolingwa mwana eleki ke ateste ayeba ke eske mwana oyo azokokana na nga to azokokana na nga te alors lokola bandeko mibali mwa ba ignorance ezali mwa ba négligence ezali mama ka mutayebaka mwana vraiment bandeko na nga so na passer message oyo eza na bandeko mibali misusu bazozala ba victime c'est pas bien même mwana wana oyo yo ozo se sacrifier oyo ozo vivre ça ye na lisumu na ba condamnation parce que mutoki ya mutu tango mwana papa oyo aza na ye na ndako azozwa temps ya kokende mosala tango mobali wana msusu yo ozolinga kolia mbongo na ye nde tomoni ndeko mwasi parce que aza ndeko mwasi oyo azangaki eloko te frère wana lobi asalaki tout kotinda me bandeko basi misusu baza mitema mabe soki olingi mutu te komeka kolia meme mbongo te mpo eza motoki ya mutu eza sacré oyo ya koloba yango lelo bandeko omona boyo ndeko mwasi mibali misusu bazozwa bazosakana na yo oyebi te source ya malédiction na yo place ni ezowuta omona pe boye msusu yo ndeko mwasi mwana oyo msusu oza na ye na kati ya ndako wana soki odekonaki mobali wana yebi te ke non ozaka pe mwasi ya mobulu omona pe boye mwana wana kaka oyo outi nene na libanda aza makila bato mosusu omona mwana wana ndenge eza wana vi na ye ekozala bloqué par rapport a bana oyo msusu baza rekoni na papa na bango mais oyo msusu aza makila mutu yo mutu koambuye vi ya mwana na yo bandeko na biso ya basi eza ba réalité oyo même na niveau ya poto eza pe plus encore bana ebele misusu na kati ya poto baza soki tolobi to bando teste babilongi ya bana misusu omona ya mibale bakokani bien ya troisième misusu elongi eza différent omona mpe azwi mpe mama te omona misusu azokokana na mutu mosusu mais ata soki azokokana na elongi ya makila ya bato mosusu mais papa oyo soit disant azomona ke olia alobake ndana na bana na nga mibale mais bana bakoma 3 bana bakoma 4 eza responsabilité ya yo mama fo koloba même lelo obomba liboso ya nzambe te parce que ndenge toza 20h boye butu ezala yango molili yango ndeni oyo comme amona yango mwinde ezaka ya nzambe ndenge eza wana okoki korenie na yo pendant 10 ans pendant une année pendant 15 ans mwana kokokisa 18 ans 20 ans mais ozala na jour moko ke vérité ekoya koséclater alors pour la vérité wana eya po vérité o eyaka kofungola makambo nyonso tu ezalaka kanda ya nzambe parce que nzambe abetaka d'une manière et d'une autre alors ntango siko kanda ya nzambe eyaka na yo moko moto okosila na valeur okosila msusu na respect donc eza moment oyo msusu ke non malgré eza ba erreur
mais ba erreur wana ekoki te ko punir emsu avenir à mwana na yo parce que mwana za innocent mwana ayebi te ki escroc ndenge nini tant que yo mama osalaki mpona emsu na niveau ya pasi omema mokumba ya motu mosusu opesa na motu mosusu. Et puis bandeko na biso mosusu ya basi oyo mosusu ozolinga motu te ndenge nani ndeko na biso mobali bato mosusu bazosala bambongo na bango na poto motu mosusu azobima ntongo basi mpe baza mosusu ebele awa na poto me ndeko na yo mosusu ya mobali azosakrifie mbongo na ye asali tu mosusu amemi awa na poto. Mais tala méchanceté ya bato mokili ya être humain ozwa motoki ya motu mosusu na niveau ya Afrique oye kobambango na moto ya poto. Vraiment eza mutu azosala makambo boye aza démon en personne. Bonjour ndeko Jolie, vraiment nazoyeba te na dimension nini bato bomonela mokili oyo ndenge ezokende. Nanga naloba toujours nayebi te na dimension nini bato bazomonela mokili ndenge ezokende. Mokili ezokende ezozonga nsima te, mokili ezokoma na suka. Donc yo fo welela kodiminaka mabe kodiminaka vraiment mabe parce que mabe ndenge eza boye ekoki korattrape yo après. Mbote mama Teresa Queen mabe ekoki korattrape yo après. Donc vraiment même bandeko ebosali bandeko mibali misusu mabe ase sacrifier asali musala na ye awa na pasi kobima na ntongo mpo emso abengisa yo mwasi mpo oya emsu ozoya na bana emsu bana msu atikaki mondeko mbala kanisi bana mwana ata na mutu na yo ndeko ata na kati ya mutu na yo oyebi ke ate nde na ye poto boye ata ndeko wana bandeko kosala bademarche mpo ya soki oza vraiment na bana ya maboko ya ndeko mobali te ndeko na ngai nzambe mutu atombolaka via mutu même na Afrique so nzambe alobi a élevé yo olia bien ovivaka bien olataka bien nzambe osala faveur. Il faut pas te limiter nzambe parce que oza na pasi donc olingo nyokola via mutu ya mokili po yo vivre bien alors suka nango ezalaka mabe. Donc bandeko nanga basi ebele nazosenga même ba oyo baza na kati ya ndako mpo nazoloba yango na poto awa bilongi ya bana ebele na kati ya bapoto bandako ya mabala awa soki tolobi ke bamisusu babando passe na bateste ya ADN bana ebele mabala ebele meme na poto oyo ekokufa parce que omona bana mibale bakokani omona msu ya 4e to mibale mosusu boye baza bilongi moko donc sans opposé donc ezolakisa ke non demakile ezobunda wana. Soki maman azali bonsoir maman Jetou soki maman bonsoir ma beya soki maman azana kati infidélité donc différence ya bana yango nazo profiter pour na koloba na bandeko na biso mibali il faut na siècle otokomi na temps otokomi ata mwasi aza na zemi na yo eza na babiloko mosusu tala ressemblance na yo. T'as pas besoin de tester ADN. À l'époque, ils ont bakoko misusu, ba maman misusu akala. Oh, moi na landa film moi na France. Oh, moi na zoboya moi na maman na ye lobi ke non. Même ata ba se tester ADN te mende na moni moi na mu Congo na ye. Na moni azali moi na yo parce que yo zala ki bongo tango zala ki muke. Même bana misusu lelo soka po bana bébé ba changera bilongi oyeba te mais soko bandi kokola ba 5 ans ba 10 ans ba 18 ans bilongi ya bana ebimaka soka ta mwasi mswa ya bambi ata bana mwana ngo ya yo mais il faut ta la ressemblance na yo ngana lobaka toujours mibalo bazala makila makasi mwana il faut joyo akozora mwasi te mwana wokanga makani elongi ya mama te soki mwana kangami elongi ya mama atiki elongi ya papa atiki elongi ya bacousine ya banani ya yaya ya papa to leki ya papa c'est que eza quelque chose dans la kati parce que makila ya mutu surtout so mobali aza makila makasi mwana azwaka toujours papa na ye mama kozwa ye mais ekozala plus te que papa. Déjà babiloko wana même bandeko na biso mobali oyo bozo simba mitu emsu mwasi akoya ko avouer après 10 ans mwasi akoya ko avouer après 5 ans mais oli mwasi avouer nanu te banda kotala nanu ressemblance na yo banda kotala nanu elongi ya mwana obandi nanu kotala pourquoi mwana aza différent pourquoi mwana akokani na ngate pourquoi oya akokani na ngai bakanga basi bandumba boye basi bandumba mususu baza ko ba tueur à gage donc pour kangaye donc eza na ba signe moko boye donc okoyeba ke oyo ndenge eza boye eza ya ngate oyo eza ya nga parce que ressemblance à bana
ekosamaka te. Bonsoir maman Octavie. Donc yango mona azolingana lobela mpona bandeko na biso mibali eza pasi mingi kokweyaka na bapiège boye parce que motema ya mwasi soki mwasi aza na kati ya bonzambe te aza na motema lokola nyoka, motema lokola motema makasi lokola nani oyo serpent oyo abandeki kokosa Eve. Donc mwasi ndenge aza wana soki omoni mwasi akomi na motema makasi bongo aza démon en personne parce que motema na biso ndenge eza boye faut pas ezalaka makasi, faut tozalaka na motema ya mawa. Mwasi oyo azalaka na motema mawa azalaka mwasi oyo aza na kati ya kibonzambe. Nazosenga vraiment nazosala appel na bandeko basi oyo bafandi na mabala bazwi bana bato misusu libanda babambi yango mibali oyo baza na bango na ndako. On se moque pas de Dieu. Nzamba ko frapper au même na liwa pona mwana wana. Mwana oyo po omoni eza na babiloko misusu. Et comme ça rabat na suka pourquoi? Na yebi lisolo moko be papa moko be akufaka na Suisse wa. Accident sali siko esenga ki po ba yeba bien makila wana bakomi kobenga bana ya ba 20 ans papa wana fanda na bango bana na ye soit disant bana na ye bana nyonso afanda na bango na ndako test ADN ebimaki te ke non bana na ya ye mais le pauvre akufa papa wana kaka mwasi wana mutu ayebaki vérité bana wana nyonso papa wana bandai kobokola mais ndeko mobali wana kota lelo na sama bele atikala koyeba vraie histoire te ke test ADN elakisaka ke bana wana bazaki ya yete. Mais ye mutu atikali na bomoi bien sûr nzambe limbisanga mais il fallait mowei ayeba vérité parce que abokoli bana wana parce que na ba passe atangisi bana na classe bana ba 20 et quelques bota la méchanceté ya ba maman mingi baza nango motema makasi baza nango ndeko na ngai ya mwasi banga kanda ya nzambe banga kaka ba proche de ba comment kokama bana nandi bazaka bazaki na bongo mawa memowe ya kei akoyeba ndenge nini akoyeba ndenge nini atako tozali kosala mobulu ya ona zolo babandeko na so mibali pe bofungola nanu pe miso boyebaka basini ya basana na bino boza na bino pe na besoin testa ADN te soki oza makila makasi mwasi ozali na ndako aboti bana soki omoni wana bana wana bazalaka bilongi moko omoni elongi moko échanger banda kotala na famille mwasi na yo soki omoni ressemblance eza te seke mwana na crache makila papa na ye ya libanda c'est tout oza na réponse mbala moko yako se déranger te parce que makambu oyo ezosalama pe na poto mingi na Afrique ezosalama ke parce que bandeko na biso mibali oyo msusu batiki basi na poto bake msusu abekende koluka mwasi na Afrique akuti mwasi wana mwasi wana deja azalaki deja na bamakangu na ye azalaki deja msusu na barelation na ye yango bandeko na biso mibali pe il faut kosala très attention nalandaki mama Teresa mama na biso akomaki commentaire moko mama Teresa Queen alobi awa na poto basi ya malamu bazali mibala poto nanu botika pe nanu babiloko oyo ya kokendaka pe kaka mso Afrique okende kuna boye oyebi nanu omoni ofandi awa bane mais fi oyo ozokende deja kokuta kuna oyebi te relation na ye oyebi te vie na ye botala apparence te apparence elobaka eloko te parce que bato bavivaka na monde lelo bato ebele baza na double face oko imagine te nga na moni lelo naza na kati ya groupe ya WhatsApp tout tozosola na bapapa la plupart ya bapapa oyo bazwi basi na Afrique lelo baza desi nazo mélanger te ke basi mosusu lelo msusu bamibali babengisi bango mpe kaka baza mabe non la majorité baza vraiment desi ke ozomona ke msusu bakomi kokondane basi mosusu msusu bandeko na biso ya Afrique kuna non même na poto basi ya mabe pe bazali basi ya malamu pe bazali na Afrique pe basi ya mabe pe bazali basi ya malamu pe bazali alors ntango yo ozolinga kosala dépense na yo vraiment ke non kofutela moto billet kokende mso okende pe kotia lisusu zemi kuna il faut ozala sur na terrain na milieu oyo ezokota surtout bandeko na biso mobile et puis soki omoni ke mwana si wana mso omemie na poto omoni ke aboti omoni déjà ke mwana azokokana na yo te kokende kutu molai te okende na ye molai te déjà mbala moko mso kokozwa pe ADN test ADN pe kokosalisa mais eza mwa difficile bandeko na biso ya mibale basi ya malamu lelo baza lisusu na monde oyo mingi te
totikali na basi ya mabe bazodomine encore plus que basi ya malamu. Basi ya mabe baza partout, même na barelation bacamarade bango wana bazozalaka na bakisongisongi bazangi secret confidentiel, bazangi msusu ayeke msusu na yeko confier mama sanza msusu likambo boye nga kutu ne aza boye soki na kofungula mutema na nga munoko na nga na kanasi na kokopanza ebele mais nazo mibetela tolo mais nazo ba ke tozali la plupart neti batu neti biso mais toza pe mingité tozali vraiment mingité ya koza à l'écoute ya koyoka tout le monde critique à moto kaka oyo abengaki na tongo o pas critiquer muninga na butu mais oza na choite mais ozo supporter tout batu nyonso tout mais ba papa bosala très attention s'il vous plaît bobo ma sentiment mais boye bakabasini ya bana na bino même une ressemblance à moi na eza très très important basi obozo sala bandeko na biso mibali boye na yebisi bino nzamba zo mona ngai ebele bakoza frapper même na poto ebe to koma na moment moko basi na poto babando tula mibali ne baza boye ko bakoboya bando boya bango kofanda pe na basi bafanda bakwena bango parce que c'est la méchanceté ya kofanda na mutu nde na lobi na sens que même na poto bana misu bazali na poto so tolobi tokeye kaka na test à ADN mambala ebele banda kokufa po bana misu bazana ba bilongi moko différent mais oyo kazobenga mami papi azobenga mais okomona bana wana moka mama muto ayebi ndeko nanga mwasi ozolandanga soko yebi ke ofandaka na libala moko odekona même na libanda okosaka mobali na yo ozwa pe zemi pe ozwa pe mwana pe obamba pe mwana batu misusu ata papa ni aza na poto zo mwana wana kende kopesi na papa na ye ou papa na ye azwa charge na ye mutoki ya mutu eza mutoki ya mutu kosakana na mutoki ya mutu te komona na teke mobali aza yuma ndeko yuma abara yanke yuma wana lobi oyebi te nzambe okomisa ye misusu éveillé ekoya kozala mwana no okoya kosala fièvre jour oyo kozala te okozala na hôpital pardon kozala na musala ekoya okomake mwana biloko misusu nzambe apermetaka yango ezala na maladie nzambe akopermettre ezala na liwa nzambe akopermettre akofrappe okoyeba te mama fungola motema na yo ndeko na nga mwasi oyo kolanda video meme oza na poto ozwa mwana bato bamba otrompa msu mobali no na ndaku epi tata mwana naza na poto même si bato baoseka yo kokenya makambo musika te fungola motema na yo parce que nzambe aza capable ko na sisa idée inspiration mwana msu akosala grippe moko malaise moko yo mama oza te etombe ke oza na musala to oza na moziki papa oyo afandaka ne soit disant papa na ye akozwa mwana wana akene msu na urgence esengi makambo misusu te c'est moi son père baye kozwa makila msusu ekozala ke yango te wakomi te esengi donc mama ni azobenga boye déjà bazosala examen papa wana mwana na bakokani te na test esika siko papa bato akoya oyeba vérité alors si olingi te ke ekoma na bacirconstance ya boye te vraiment ko se moquer na ndeko mobali te parce que ayebi te aza ignorant yo ozoseka yo ozodondwa non un jour oyo ozolona ekorattrape yo eza lokola bato basalaka bato mabe bamonisi ye juge mpe azoyebisa ye ke soki ondimi acte wana peine na yo ekozala peut-être résolu boye ezala molai misusu tokodiminue yango na façon mosusu eza mpe ndenge nazoloba no ndeko na nga soki mpe oeseye mama ndeko na nga mwasi soki oeseye ofandaka na mobali okamata mwana to ozala na ye injuste na vie bandeko mobali mosusu ase sacrifier azalaki no motema polele alakisi yo bolingo olongwe na Afrique oya na yo me oya na makila bato misusu ndenge nazozoba sujet ndenge nazomona bandeko misusu ya mibali lelo baza koloba soki vraiment na vie na yo ozovivre na biloko wana kolinga te peine na yo ya punition na yo ya frappe na yo devant Nzambe ekola linga ke esarrêter na moment oyo
na 2018 lingaki esarete parce que mobali oyo ozomona eyuma bana oyo memisi emsu mbongo oyo asali ke amema yo na poto oya emsu ata na poto te bokutani bofanda na ndako me yo trompaka ye me ozoso bazeme bato misu libanda me yo ozobota na mobali oyo aza libanda emsu azotuna yo yango dio na okuna azotimbaka te ete parce que ayebi kaka bana ya ye non boza bayankete nzambe aza capable jour moko pa basisi bino mayele na 365 jours 64 jours pamba akosisa bino mayele donc so nzambe permettre na passer message oyo ndeko nanga il est temps parce que mokili ezozonga susi matin bonsoir et maman Riki Mavinga c'est bien bandeko ebele bayebi komba nzambe bandeko ebele na lobango vraiment surtout nzambe botiaka isu couverte nzambe robeto na liwa nzambe robeto na ata ba na yo ba cancer ako frapper parce que soko leki na kosanga na komba nzambe oko ko arriver pe que non na makamsu supe kaka yo mo muto luki danger na yo. Alors vraiment bandeko nangai s'il vous plaît to sunga bandeko mibali nazolo bela bandeko basi oyo bazo fana na mibali na ndaku baza na makila ya batu na maboko makila ya batu na sens ke bana ya batu misusu tel mosara kilumba odekonaka avoué faute na yo zwa makila ya mwana wana avant mwana na komelo voyou na poto parce que bana ya bongo bazalaka na avenir ya bien te to mata to kita. Bonsoir maman Lili Perle Ipondo bana ya bongo bazalaka na bongo omona mwana na kosuka na kivoyou mwana na kokoma na makamba ba faire ba drogue mwana na kokoma moyibi parce que au moins yo mama muto baby si via mwana wana oyo ko pesa ye wi ata kutu papa wana ko kwa to mona kango ba adoptera bana mais papa wana ata kwa adopter mwana mais au moins mwana wana il faut yeba ba racine na ye eza très important. Botika nanu babiloko oyo tozo neti tala histoire esalama pe na France ndeko wana komema mwasi na poto pe mwasi azoya na bana mibale bana wana baza ya mobali wana te pe azoloba vérité pe batesta ADN elakisi ya mobali wana te botala sacrifice ya pamba ete ya pe bino bandeko na biso mibale bandeko na biso mibale bozaka mibulu boza na basi na bino na poto boza emsu na basi misu pe baza na poto bazali soko luki basi pe ya kimia pe baza na bango. Si on peut passer à Kimia Bazate, si on peut comme peut koluka, moi si peut être en Afrique, bobani makamba bana, ya on a lobby ressemblance est très important. Même aux en poto, ce qu'on montre que bana na on ndako bazape ba couleur différent, message nazo passer en gros te si peut epesa yo agitation, maman isanza lobaki ata adente ressemblance à bilongi et kolaksaka ke makila o eza ya papa oyo to ezali ya papa oyo te. Oui, epesa yo agitation te. Soko yebi ke osali na yo eloko moko mabe te kobanga te mais soko yebi ke emsu ke non osali eloko mabe koluka te emsu émission to message oyo o interpréter on ndenga mabe non. Bonsoir Kananadine ko o interpréter on ndenga mabe te donc linga ke vérité eza eloko moko oyo muto aza na kati ya mabe akoka ko supporter te mais tant que ozali mwana nzambe orumeli na mabe essayez penan ko changer s'il vous plaît. Parce que muto azali chef eza nzambe soki nzambe bato ebele o baleki bakotisa mabele bon suivi na yo po nzambe so frappe eloko nini ezangi parce que kanda nzambe ezalaka ntango ozosala mutu mabe me mutu wana azosala bulamu kanda nzambe erumelaka te po nzambe afrappe yo. Vraiment bandeko na ngai ya basi ezala bandeko miso ya mibali lelo baza na kati ya baveglement na vis-à-vis ya basi yo bafani na bango basi yo babomeli bango banzoto mais mwasi susu akangi motema makasi akosa mobali wana ata susu boloba ma Nicole nazoyeba te nini na oloba na ye peut-être mobali akosala nga mabe si okomoni ke oza na besoin o avouer likambo peut-être okosela mobali wana mwana susu amema ona poto susu azali kosala kidumba ye ayebaki te po misusu baa na chance neti bandeko na biso oyo au moins azwi soutien ya bandeko oyo bapesaki eba information mais misusu mpe batikala mpe kozwa mpe soutien mpe ya bato mpe te
mais misusu pe batikala pe kozwa pe soutien ya bato te ke tala mwasi wana oyo olingi obengisa na poto aza mobulu avivaka boye non misusu pe batikala pe kozwa yango pe te omona pe kaka amemi pe kaka mwasi pe bongo mwasi pa ye nzoka mwasi azalaki na zele na ye ya mobulu banda kala aye nango pe na poto awa ndeko mobali emso abi mwasi oyo pe na ya apparence calme boye nzoka ndeko mobali akendaka bakope akendaka mosala omona mwasi emso aza pe akotisaka mobali na ndako parce que basi ya bongo nde bazwaka bazemba libanda facile yango nazoloba no ndeko na nga bandeko na biso pe ya basi toyoka nanu pe mawa ya bandeko mibali mpo bandeko mibali bayebaka zemi te bapapa bayebaka bazemi te bayebaka na bango te. Et puis moi mobali soki mwasi azotrompe eza pasi po adécouvrir mais biso basi tozalaka na facilité soki papa azosala mobulu toza na facilité ya kodécouvrir yango ate ekumeli ata mwa moke okange kaka mais mwasi emsusu azosala mobulu mobali eza mwa pasi po emsu akanga mwasi wana. Alors bandeko na ngai lokola bibali ezaka pasi po bakanga biso mais ezali pe bien ya kosala sikoyo ke bosunga bandeko mibali wana soki oza mabe ozotambola mabe na kati ya ndako mobali wana aza no gentil fungola motema na yo ndeko na ngai kosala boye te parce que bolamu ya mwana mobali wana ekobanda toujours kocontinue koganga et puis un jour nzambe osukisa yo ndenge butu ekotaka moi mpe esalaka nini ebimaka eza na moi moko makasi kobimela yo meme oza na poto okokitisa moi wana te na mwana wana oyo ozwi na kati ya ekobo oyo pesi ye papa mosusu na kati ya ignorance mwana na akoba yo akoki koboya yo mpo na libela mais soki oza d'accord oavouer vérité omonake mobali akosala nga mabe luka baproche même ata 2 personnes ofandisi bango olobi ke no bandeko na nga nalingi bosunga nga na problème oyo nalingi kocontinue kozala injuste te devant nzambe devant mwana mobali oyo azomérite bongo te. Alors parce que le fait que yo ozosala bongo ozodétruire avenir ya mwana wana oyo ozokosa ke aza ya ye oyo omanipulaki mobali oyo amema yo na poto to abala yo to akutani no po misusu mpe bakamisu eza bandeko na nga omona emsu mpe basi mosusu baza mobali mpe akutani na ye mpe azalaki mpe na zemi ya motu mosusu zemi mpe ezokola ole kutu avoué ye asangani kaka na mobali wana mpe azwi mpe zemi yango mpe abambi kaka mobali wana bazali baréalité eza ebele na kati ya monde oyo surtout basi ya baafricain misusu naza komélange te. Alors soki message eza kopase seke nzambe azosala appel na motu moko alingi afrape ye soki ozomaintenir toujours kosakana na esprit ya ndeko mobali nzambe akofrape oyo na liwa nzambe akofrape oyo na maladi nzambe akobotola mwana na mpe lelo atalisi zolo likolo. Alors temps ekoki peut-être mabe na yo ezwi 10 ans ezwi 5 ans ezwi 15 ans nde nauti kobetela bino histoire ya papa moko oyo asalaki accident bana nyonso to azalaki na bango na ndako andaki kobenga ye papa mais ntango papa wana akufaki esengi ke bateste makila wana bayeba yebana ata mwana moko te makila wana elakisaki ya papa wana. Donc papa wana ndenge akenda na esprit ya bana wana ke baza bana na ye mosusu mpe atikelaki bango mpe assurance de vie mosusu mpe afungolaki compte moko mosusu mpo na bango bozoko imagine. Mais soki akufaki te na bomoto boye peut-être alingaki asala ata alingaki aluka mwana oyo aye moko ya sang na ye basi ebele baza na kati ya méchanceté oyo bazali mais esala eloko te banga ne kanda nzambe kobanga kanda moto ya mokili te banga kanda nzambe po moto amonako ka nzambe eza moto mosusu te moto ayebi nombre ya bana na yo soki ya mobali oyo bozali na ndako baza de soki 3 batikali baza ya bato misusu libanda nzambe moto ayebi lokola nzambe moto ayebi salake nzambe wana ndenge eza wana obanda sikoyo kobimisa makambo wana avant ke ya beta yo mpona kopetela bino histoire moko naza na ndeko moko mpe na mboka oyo Suisse omoni baaffaire oyo ya basi misusu komemana na Afrique ndeko wana akendaka na Afrique mwana mwasi wana bazalaka na ye baboti na ye nga namoni ezobengisa nga nanu te ndenge eza boye mwana na yo yakozwa mwana na yo mema mwana na yo ndeko mobali wana aluwaki meme mokanda awa mpo kaka akita akende kozwa mwana wana ake azwi mwana. Tala ndenge nzambe asalaka abimisaka basi ya mabe na poasa
ndeko mobali wana jour mosusu bainvite na feti moko bazalaki na colocataire na ye pembeni azwi master tikana na mwana oyo nga nakenda na staffe parce que mikolo ebele nanu nazwi temps kobima te. Alors ndeko mobali ntango akendaki na feti wana bitumba ebimi abeti tonton moko betaka bameli abeti tonton wana mabe makila epanzani na monoko. Oyebi ke polisi akwei ye frère wana akimi ntango akimi azongaki lisu na ndako te akimi ake kobombala kote osi mpo bayebaki bato bazalaki bapesa adresse na ye bato polisi mpe akwei bapesaki mpe adresse ake na ndako polisi akoti na ndako boye akuti mwana wana ya mwasi azalaki na kamarade na ye atuni o mwana nani kamarade abangi na père wana abiki te oyo azali mwana ya kamarade na nga moko oyo bozoluka bi bon bapolisi bakumbi mwana bakenda ntango bakenda mwana bakenda koplace ye balobi nango bandi koluka ye bazwaki ye bakonvoke ye babi tokuti mwana o mwana na yo depuis quand oye olobi te o te ye mpe akosikake mwana bamaster motu bamemaki ye baye na mwana babi na ngake o mwana na yo ka mpe na kamwe na nga akosikaka na ngunda ne bongo. Alors bapolisi babi bon tozosala test ADN na makila oyo obetaki kuna etangi na liboko na ope ndenge mulangi panzani na oya mwana tomoni ke bokokani te koma ozoloba mwana na yo yalo mais oyo aza mwana na ngai boyebi ke bandeko na nga bapolisi bazwi mpenza garçon wana basala ye test ADN 3 fois ebeta to mwana ye te sikoyo botala riske ndeko mobali wana ariskaki adefaki mokanda na poto mpo mwasi wana lobi yo te ebengisana mwana azwa nanu mwana epuis ndenge eza boye nga nsima alors que na conscience ya mwasi wana ayebaki ke azosala mpe mobulu mpo bazalaki na ye ndako moko esika moko mais mwana wana abotami na miso ya mwana mobali wana mais azalaki mwana mobali wana te nde toloba na bino boye bazongisa mwana wana. Bonsoir mama Irene Maloba bazongisa mwana wana mais avant bazongisa mwana baplasaki awumelaki leta wana koprepare babiloko mosusu mwana apusana mais bazongisaki mwana wana ndeko mobali wana alela epuis azwa ku mpo yango nalobi ke au départ toujours eza mama moto ayebi zemi mosusu ata azalaki na mibali mibale ata zemi yango ezwamaki na ebandeli mama oyebake aza deja na doute ya eske koza ya oyo to koza ya oyo soki oza na doute ozoyeba te donc okobamba na mutu moko te parce que nano oyebi te ke koza mpe ya oyo wana mosusu otiki donc il faut koloba vérité na bango nyonso mibale okepa oyo wana olobi ke mpo eza na basi mosusu mosusu azosala mobulu mais au moment où zemi ekoti mais azozala sire te azoyeba te ke mosusu zemi oyo eza ya intel to eza ya oyo mosusu wana lokola soki oyebi te koya nanu kobamba moko te parce que oyebi te il n'y a pas vérité lobi nde na bandeki kovivre na yo en tout cas na bandeki kobima mpe na Antoine nde na Antoine mpe yo mpo ozala kosala te nazobima mpe na Jean donc ndenge eza wana sikoyo bango mibale bakozala na doute moko mpe ozwa mwana te ekosala ke yo mpenza oprouve yango peut-être batesta ADN babiloko ebelebele ekoya wana na kati. Botala sikoyo vie ndeko na biso ya mobali ndenge nini ezalaki riske mokanda azalaki nango te nde mpe akendaki kuna bakoye mpo kokanga ye atikali mpe na kini donc eza babiloko oyo ezosepase mingi surtout na poto parce que biso nyonso tozowuta kuna tozoyawa bandeko na biso ya basi soki bolingaka bavenir ya bana oyo bozomema 9 mois il faut pas bolivraka bavi na bango comme ça parce que ntango ozobota ozoyeba pasi ya mwana mais ke bana kojoue na sang ya bato makila ya bato misusu ekogangela yo lokola makila ya Abel. Bonsoir mama Joséphine Charlotte ekoya kogangela yo lokola makila ya Abel parce que ntango makila ya bato misusu ekogangela yo ekobeliso liboma ekokozangisa kimia ya vino mobimba ou ekokomibomisa yo ta eza bandeko na nga basi memba oyo baza na poto memba oyo mpe baza na Afrique mpe eza na bato misusu mpe molanda mission na nga soki omoni ke otamboli na yo omoni ke mobali moko ya poto mosusu azotia yo misu azolanda yo oza na zemi na kati
ndeko mwasi loba vérité que papa ndenge ozomona nga boye mibali misusu bazalaka na bango sympa balingaka bana mais au moins il faut avouer bino bomona bamibali yango misusu baza bayuma te bien sûr bayebaka na bango bayebi na bango te zemi bayebi kaka mwasi moto ayebi mais yeba yango ndeko yuma oyo ozomona yuma nzambe elobi akobimisake non obima na poisa mpo yuma wana akoma mayele yo nde okoma zoba epuis boyeba yango bandeko na biso mibali lelo makambo akina ive sila soki omoni oza na mwasi bobandi kobota na ye mwana moko azwi yo ya mibali azwi yo ya misato soki omoni bandi ozwa yo te banda kotuna ye oyo eza elongi ndani otali meme na famille na bino soki baza te banda kokangama na ye parce que nzambe ndenge aza wana aza zoba te nzambe aza zoba te parce que ntango yo ozali na makila na yo nzambe akomodifie yango te yo omonaki mwana liboso azwi yo ya mibali azwi yo ya misato azwa yo te donc nzambe yango nini yango asalaki mwana no misato ata tre moko te mais non il faut bango nyonso bazala na ressemblance moko soki omoni ressemblance ekomi te banda kolanda mwasi wana oyebisi ye ke non oyo eza makila na nga te bamisusu t'as pas besoin de test à ADN parce que à l'époque bana misusu bapapa misusu bayeba bana bango na motolu même bakoko omona boyebi oyo mwana na ngai mpo biso lelo baafricain misusu makambo ebele tokoma otika yango na négligence yango nalobi bana ebele na potwa soki tobi to bando fuye totie batest à ADN mabale ebele kokufa mabale kokufa. Pourquoi? Parce que basi bayebi ko bamba bana na façon moko pa babibali okoko imaginer te mais nga nazo beloko bozo sala nazo mélanger te bandeko nanga basi bosala kango boye bango butu eindaka tongo etanaka jour mso ezali olwake muna yo kaka nanga mate ya mama Moisanza mais natiaki teti mais soko ozobanga koyebisa mobali ya vérité benga biso tokozala batémoin wana sens ke toko préparer mais kolinga te okomisa mwana yo lobi drogueur okomisa mwana yo bandi okomisa mwana parce que c'est pas mwana azala béni te soko lingi mwana azala béni fungola nzela na ye parce que eza faute na ye te eza faute na yo soko bambaki papa parce que na pauvreté parce que eza na mibali misu même aza na Afrique hein ozwi zemi na ye omemi on na poto parce que pour mobala poto misu balingaka dignité na bango même na pasi akolesa mwana matembile mais kosala te ke non parce que oflate mobali wana misu ya poto amono ke ye na mwana mais eza sa ya moto ozojouer na nini ozojouer na jeu de système ozojouer na sang wana ekobeliso liboma même na poto okozala malheureuse okozala heureuse te alors vraiment bapapa na ngai nga seul conseil na kopesa bino ke bozala besoin batest ADN te même baressemblance bokanga basi ebele na poto moni ngani naza boye nga naza mobali na nga na ndako bana nyonso tuso na bino atia bafoto azwa papa Camille bazwe so bomoni kaka mamako bana na misu na tie misu bandi okokana te ali bobanda koteste pourquoi misu so bazokokana te parce que so mobali na lobi yango biso toza babantu biso eza mwa pasi bana bazwaka biso basi ezaka difficile bana bazwaka bapapa makasi azala mwana mwasi azala mwana mobali. Bonsoir Emma Chimène Maweki. Vraiment, et ça n'a pas passé. Même de quoi mobile a posé question. Si moi soit à tromper nga, na meme na poto, ton atike yebo tunde mobile wana kutu na sepeli na bonne réflexion na ye. Ayi maman Moisanza, le fait ka trompa kenga. Nazaki ne na Afrique, bana na boti na ye. Ane moi sandumba. Ako bana misusu mpe na go bude ba. Na go senga pe mata test ADN. Bon na ebite bino ba pays misusu biso na Suisse. Moi, je suis en Afrique, Suisse, ça la loi. Moi, je suis en Suisse, ça la test ADN. Pour vraiment ce que ça, moi, je suis biologique. Ce qui peut être, je suis dans l'ambassade de Suisse. Je suis dans l'ambassade de Suisse. Moi, je suis tombé et bimi négatif test. Alors, bande de biso abasi, bo diminuer moi muke ko sala bande de na mibali mabe. Bo diminuer moi muke. Ndeko moko poser une question alobi, mais Nicole, ndenge za wana, mais bande ko miso mibali, omoni mibali soka bandi o kindumba te. Mais eza mabe que yo moi so banda kindumba, ya on alobaki na ndeko moko na bi moi sia bongo azana besoin de ba délivrance belé parce que na ba mari de nuit. Parce que mobali ako isa na kindumba na ba miso et l'atelier à moi si moko boye njoto ndenge dessiné bon siko biso basi to ko isa na kindumba nani so eza ki po basi musu bazaneti oyo bazo pese mbongo ba okipe ye mais au sala kindumba siko ye kindumba ni ako isa meza yani
akwesa bi kindumba ya kotongola parce que aza na ye na kindumba bapesa mbongo te kindumba na ye eza déjà azwa déjà vaccin na mais mibali misusu omona bakwesama na kindumba parce que mwasi azotante ye baforme aleki mibali yango nalobi biso basi meme mwasi mobali atiki ye na afrique bon so ama na dini madila meme mwasi mobali atiki ye na afrique biso basi tokosala 5 ans 10 ans 20 ans sans mobali nde tozalaka boye miso te toza mpe na droit toza na baposo ya nzoto mais mwasi oyo mobali na atiki azosokipe ne bien eza pasi mpo asala kindumba tia poso ya nzoto bamama mingi ebele lelo bakufa meme ngai nazwi bamama bokilo na ngambo amobali na akufa mwa kala erumeli safe bane ye atikali kobala te ntina ndenge akei biso basi ezalaka difficile mpo misu tozwa baposo ya nzoto pambapamba ndenge mibali bazalaka donc toza na nde moko na bango te biso tokofanda ta molai so omoni mwasi azofanda te aza na besoin posa nzoto parce que aza na maladi ya mokusa donc misusu aza ndenge eza wana aza na nini awa akisa mokusa oyo basi babotisaka bango misusu na afrika na batongoli mpona esala mwana mokusa basi mosusu baza na kisa mokusa ya nzoto poso sino te mwasi aza être moko différent na makambo partout même na ndenge ya sexualité biso toza toujours différent to comme se maintenir disons 5 ans que mibali misu mpe baza na bango na bamaîtrise mais biso ezalaka plus alors andeko na biso ya basi ndeko mobali oui mpo na ngai nakopesa conseil sentiment te apardonne ye mais mpo aévite AVC donc il faut ndenge eza wana atika na ye mwasi wana mais sikoyo mpo na bandeko na biso ya basi boyeba ngo mokili ezokende mabe nazoba mokili ezokende mabe boyoka son de la trompette kala mingi te ngongongongongo mpe yesu aye yo olingi akokutelo na ndenge nini ese apres liwana oyebi eloko nini ezozela comme oyebi eloko ezozela te diminue mabe botika kosala bandeko misusu ya mibali yana misusu mabe nazomelange te biso bamama maniko mibali baza mpe mabe ngai nazolobela ka ya mibali oyo lelo bazomema bana misusu na bandako wana poto baza bana na bango te par ignorance baza na bana ebele bamemi neti napesi bino badifférent témoignage ya bato misusu awa mpe bamibali misusu oyo bazokita mpe na afrique alingi mwasi kuna mpe amemi yo ndeko meme su tantino wuta mpe afrique bamema yo bayano na poto mais oyaka na zemi ya motu mosusu msu azalaka copain na yo boyokani mpe na copain na yo kuna aloko aza jo ya poto yo kende noka na zemi wana donc ntango abotama sikoyo yo salasala ye bafilme comme ça osala tu mpo bengisanga eza mpe lelo na mibali ebele mpe lelo misusu bazoraisonne na bafaso ya bongo parce que misusu mpo na bango pauvreté ezomema bango na dimension moko boyeke bakoki koraisonne makambo moko oyo ezalaka te na vie mais soki osala yango c'est le moment ya kose repentir ya kozwa makila wana oyo memaki ya bato wana papa na ye aza miso na afrique oyo kobamba moto oyo aza na poto olobi te mwana mobali oyo aza na poto aza mbendre te oyebi ntango bazobwakela yesu basoi bazobenda ye elamba na ye bazofinga ye mais bayebaki te bazalaki na affaire na nani bayebaki te nani oyo bazali kofinga ye au moins des fois na vie ntango ozohumilie moto ntango ozoinsulte moto ntango omoni ke moto wana azorépondre oyo te ntango omoni ke msu nalakisi egangi non eza rôle même pas ya nzambe oyo osambelaka te mpo soki olobi ke olanda rôle ya nzambe osambela yo fo ozwa mpenza basoi yo fo ozwa mpenza bahumiliation yo fo ozwa vraiment msusu mpenza bazwi mpe yo batindiki yo mpenza babendi yo nde babendaki ye c'est ça mais ntango bandeko na biso ya basi bozosala bandeko mibali mingi ebele lelo na poto awa oyo lelo bafani na bana bato misusu na sens que même papa misusu awa bana na bango omona boye papa aza na Paris mwana mwasi mso abota azwa zemi na ye bazali kobima bakutana na ye misusu na bamoziki mwana mso azaka na Hollande papa aza na Hollande mso mwana na yo mosusu aza na Londres kuna oyebi pe papa aza na Londres ayebi te ke zemi wana eza ya ye te eso c'est passé trop s'est passé trop mais toyeba ke justice ya nzambe ezali nzambe kaka motu akosukisa misusu reine na yo ya se ya mokili oyo orenie na yo osali na yo bato mabe 20 ans d'année na yo na jour moko omoni que c'est comme si bazongisi le retour à 40 ans ya passe
Alors pour y aller, et ça là message mususu vraiment il faut l'émission motema so ozana besoin bando ko avouer zwa makila oyo ya bato eza na ndako na yo bandeko basi obambi mwana na yo na maboko ya moto olesi mwana na yo na mbongo ya mobali wana yebi te akendaka mosala na ye na 5h du matin ndeko soki aza mobali moko mpe bamisu baza na bapoto bakoti bascience donc ozosacrifie mwana spirituellement kozala etone te so mwana no ase retrouve na groupe ya bavoyou kozala etone te so mwana na yo bakangi place oyo bakei babomi mutu mwana no aza na kati eza basigne nazopesa yo nazopesa basigne baenfant prodige nazopesa yo ndeko na nga kozala motema makasi te mama soki omonaki mobali oyo oza na ndako na ye aza mbendre olobi te nga nakendeki kofungwa makolo nga nazwaki zemi zemi wana nazwi na ye kopesa ye me ndeko keba na avenir ya mwana eloko ni ezoreservele ye parce que milimo wana nani amona demo na maseki bomona te eza baarte oyo eza babiloko mosusu oyo ozokomema na vi na yo bamasumu mosusu ozomema na vi na yo ozobenda bademo bakose transforme na nzoto ya mwana na yo bakoya te mpo baapporter une vie meilleure te me bakoya mpo bapourrir vi na ye pene bakobebisama ti génération na ye andeko na nga na vie fo tokeba il faut vraiment kokeba tout message nazo passer yango na bandeko basi mibali oyo bokoselaka mingi bana na ndako baza bambendre te eza mpe omona boye okoseli mobali wana mwana msu aza mwana na ye me aya mwana moko ya mwasi mibali mosusu baza mayele osala penya nkete ko mais seke papa mwana na azala na Belgique bon omona mpe boza mpe mboka moko aye pe abutu pe violé au mwana ogangi okomi ote papa na yango mona babiloko mosusu mona babengi bato ba émission aviolé pe mwana na nzoka en réalité mwana mobali wana avenge parce que ya bokoli mwana mais mwana oyo ya bokoli azaki ya ye te mais yesko avenge na nko souvent même na kanda wana pe misusu pe tellement okoti milimo na ndako trop akovenge même na mwana na ye moko ya mwasi pe mpona yo mama mso osalaki bétise moko amoni punition ya kopeso te ozomona akoki kovange na bafaçon ebele alors eza na makambo mosusu faut vraiment kotala mosika komona mosika bamama lelo mso okoli oboti bana 10 ans 15 ans 18 ans bopesa bango chance à vie bofungola bango baporte na bango bobongisa bavenir na bango soki oza na ndako na yo kaka nde na lobi oui bambonge wana mosu ezouta na afrique omona boye mobali amemi yo mobali ya boye msu papa abeli boye bakende na hôpital boye pour batesta ADN ebandi kolakisa mais lokola msu mpe bobelaka mpe te msu bofandi mais msu yo mama okoki kotatone soki yo mama vraiment nazoloba na bapoint mosusu osalaka mobulu oyebi lisusu te ke mwana oyo ozwa zemi soki ekoki kozala ya nani mais avouer tout na tous les deux mibali ke na banda kosala kindumba nazoyeba te mwana oyo aza ya yo to nazoyeba te soki aza ya owana au moins okozala sincère to elongi ya mwana kaka moto kofunda donc nga kutu nalobaki na ndeko moko lelo nalobi ba ADN wana kaka eye nango sika soki penya na bandako lelo tofanda soki penya mobali penya bandi otalaka elongi ya mwana moko atali elongi ya mwana mosusu atali ye misu elongi ya mwana mosusu ayebaki oyo misu na nga oyo zolo na nga oyo elongi na nga oyo elongi oyo alandi ya na ngai oyo alandi mama na nga mais soki bandi otala lisusu na moko akoyeba ye ressemblance eza kaka na ressemblance teste ADN te kaka na ressemblance apamba nde différence ya bana ekotaka bana mosusu omona chocolat mosusu omona mwana mosusu pembe mais bongo bango baza bachokola omona bana mosusu oyo bachokola wana mpe boye omona vraimen ke bilongi na bango mpe ezaka ya bango mais omona mpe oyo wana mpe mosusu aza ya pembe elongi mpe ezaka ya ye voilà baindice voilà bana oyo badutaka na bango ya bango wana alors bandeko na nga bamama eza mpasi bandeko mibali lelo bazosibir baconséquence oyo bazopeye bapokase baza bien te bandeko mibali misusu mpe toye tozoloba baza kaka na kati ya baignorance mpe bazali oyo mpe lelo nanu bayebi baverité te
eza trop tard te soki ozokolisa mwana na yo na mbongo ya papa mosusu ozoboma ye ya kotala ozoboma ye ya kotelema amoye papa wana aza na bolingo ya koadopte ye papa wana koadopte na ye mais au moins il faut koloba vérité mpo papa wana adopte ye mais soki ozoloba vérité te mpo papa wana adopte te mais ozoboma mwana na yo ya kotelema quelque soit poto yango bana mingi ya baafricain mingi baza mpe na poto bavi na bango mpe réussir te source na malheur na bango eza mama parce que momona mwana boye voyou omona mwana boye aza na bamilie ya badrogue omona mwana boye impoli omona mwana okota prison abima kota prison abima parce que bana bongo omona vie na ye vraiment mpo avancer bien mama na ye moto akangi yango na baraison moko ya réalité ya bavérité moko eza na kati wana fo kofungola vie ya bana baza lipamboli kootepa nzambe mpona nini ozoniokola mwana oyo nzambe apesi yo na mokili mpona baerreur na yo ya vie osali eza baerreur na yo mais eza ya mwana wana te mais yo bima na kati ya baerreur na yo mpo opesa mwana nalobi vie ya chance aavance malamu na vie na ye kozela teke nzambe afrappe yo na liwa nzambe afrappe yo na accident nzambe afrappe mosusu famille na yo mosusu na problème akosi ko esika ekomaka bateste ADN tokozala teke non ndenge histoire na beteli bino ya papa oyo akufa na Suisse asala accident bana nyonso to na ndako basala teste ADN ata mwana moko te azalaki ya papa wana bozo ko imaginer sikoyo pasi yo mowei wana kenda donc ntango akufa ayebi teke non nga bano nazali komema bango nazali mpokola bango bazalaki bana nga te ndeko koluka tokoma na situation oyo oui sere wana peut-être asenga nzambe bolimbisi alela msusu ata sengi bolimbisi peut-être conscience mpe ezalaka lisusu à l'aise te mais parce que azalaki motema mabe azalaki motema makasi mpo mama kaka moto ayebaka mwana soki mama akomi trouble ya koyeba te seki azalaki na de mibale azoyeba te ya nani ebandaki kokota liboso ya nani ebandaki kokota ya mibale alors soki mpo ozoyeba te banda koloba na tous les deux ke yo na bandaki kokosa na ntongo yo na midi 30 na bandaki kokosa yo des fois yo msusu neza boye msusu na ba 20 heures na okosa wana msusu omona boye ntina ba 12 heures msusu nake kozwa bana msusu mpe na okosa donc tout ça eza kaka yo moto koloba vérité mpona oede lobi avenir ya bana wana faut pas kozala égoïste eza malamu te vraiment bandeko na nga kuku mama Chris so nalobi mpenza message oyo eza bapoint oyo nabeti awa nazolobela teke ate mpo bapapa misusu bosa ate tozotala oui soki esprit wana ya conscience ezwi yo ke naoteste vraiment ressemblance ya bana eza mabe te eza na basi misusu bafaire koavoir bango na babiloko ya bongo omona mpe boye ntango bandi olobani akomi kobeta monoko mpe ayekoloba no vérité eloko nyonso baeseyaka me botala ndeko na biso mwasi ya mobali olobi ta mama Chris Mayelis alobi tokoteya kopesa conseil na sentiment teke bengisa mwasi wana non mwasi wana eza deja langage ya nzambe deja ke ndeko mwasi azalaki komanke rien ndeko mwasi azalaki kozwa nyonso soki moto aza na poto azosokipe na yo na bana pourquoi kosalaki ndumba nga nalobi biso basi toko kofanda ça fait des années neti nga so mobali na nga tiki nga na Afrique na ofanda ntango azozwa soin na nga azozwa soin ya bana nakofanda na ngai sans kendaki lobima na mobali mosusu basi oyo bakendaka wana parce que baza na malade ya mikusa ya sese yango baza malade ya mikusa mais sinon te eza difficile biso basi tozala na posa ya nzoto plus que mibali yango ozomona tala ndeko na biso mobali ndeko na biso kaka ya mobali te napesi bino histoire ya papa oyo akufaki atikaki koyeba bana nyonso ye kutu nyonso na ndako bazalaki moko te azalaki ya ye nyonso na ndako moko te azalaki ya ye mais lelo mpe bandako misusu eza omona mpe koye de aza ya mobali wana 3 omona mpe aza mobali wana misusu moko aza te sikoyo ndeko na biso oyo toyebisa yeke mema mwasi wana na Afrique aya awa sikoyo mwasi wana ya po akobakisele bana misatu lisulu ya libanda non ye deja misu ezali deja signe parce que ebele oyo baya na bauta mpe baafrike baya na poto balataka badouble face mibali na bango misu bazoka mpe courage te bayebisa mpe bango te mpe bamema bakado empoisonné ozomona même mpe bandeko na biso mpe misu baza na poto
omona pe boye misusu bazodekone pe misusu pe aboti pe bana misusu pe ya mobali oyo bazali na ndako te me mobali misusu aza libanda bazali bozoyebisa bana baracine na bango te eza mawa mingi epi bandeko na biso mibali bofungola miso bwana bino na besoin ba ADN te bofana bino biso toa babantu bana bazwaka kote papa toujours tomata tokita bana ndenge eza wana soki omoni vraiment ke non mwana wana pene azwi papa azwi pene mama akozwa mama très moke bana na biso bazwaka bamibali eza oboti ya mobali ngai na nde naza boye nazwa papa na biso mobiba eza ozala mwana mwasi akozwa kaka kote papa na ye po azwa mama akozwa mama moke mso akozwa mama na suki mso akozwa mama mso na koseka me omonaka elongi kobima ya mobali eza bongo me botalaka mpe baressemblance wana bandeko na biso mibali na poto eza très important eza très important mwana bebe kutu te kotala kutu mwana bebe aopeso ressemblance moko te me mwana oyo azali abandi na ba mso ata omona ata aparte ba inane même ya babebe mosusu bazali bakrashaka mpe bafoto omona penia mpe boye mpe kenyo bon donc elongi vraiment ya papa elongi vraiment ya mama eza mokie donc papa na biso ya mibali eza sikoyo na miniti eza bofungola miso botalaka baressemblance ya bana bokanga basi ebele meme na poto bokanga soki omoni mwana na mboso papa rikine miela omoni mwana na mosusu azwa yo mobimba oyo alandi ya mibale ni mwasi na yo te omonaka tre ya mwasi na yo moke otali kota mwasi ya famille mwasi na baza te otali mpe kote na tre eza te banda kokota duti ya partir wana banda kokota duti biso na Afrique biso makambo ba ADN toyebaki yango mpenza te biso ezalaki mokuwa elongi ozotala makolo mwana ndenge azotambola ozotala mso elobeli ndenge mwana azoloba biso ndenge ezalaki ba ADN wana toyebaki yango te basi ebele lelo balatisi mibali misusu bele bapongi na ndako pourquoi ye azobota madame nanga boti azotrompe yo me kindumba naye awutaki nango na Afrique amesani nango azopesoka bacharge ya bana bato eza mpe na mibali mpe lelo boye ebele babokoli bacharge ndenge nalobaki keno botala ndeko na biso mobali oyo na Suisse ariska vi na ye azalaka na permis n ariska donc mokanda oyo azwaka mpo akende komema mwana wana oyo mwasi wana bandaki kobenga ye mwasi oyo ye atikaki ye na Afrique na mwana moke wana mokanda sikoyo oyo aluwaki isupposeke bakangaki meme na aéroport bakoki kokange meme na aéroport. Merci beaucoup maman Sarah. Bana na poto azo balobi banoto banotia ba test ADN mabale ekokufa ebele ya bato. Même ekokufa. Ya moma nazo sala appel na bandeko basi wana. Mibali obi bozo kosa na bandako. Baza ba yuma te. Yesu pe bandeko bwakeli basoye bazo bende bamona ki yuma mais azalaki yuma te. Ayaki ko surprendre bango na suka. Donc mibali bazo mono omoni ke non atimba te azosa la différence a bilongi ya bana te mais parce que baza na kati ya ba ignorance pe mais soki une fois mais sous pe nyazo mona ke mwana ko bisi ba azokola mais mo petit ozonga katende omona emisu yo papa courageux mais mwana lemba na makile za libanda. Mais si vous pourquoi vous avez besoin de test ADN? Biso to ba noir. Est-ce na tanga ba koko na biso? To avez besoin de test ADN. To na ngo besoin te. Ngaso tali ngo mona papa la biso otala nga ngo mona tali pe mo isada. Yo pe bokokanye. Donc ya on a ngani na zabu na sala bana. So tali bana ngo ate o papa na bango. Mais je mo mona ba ke no oh, mo mona benye longi biso supendia o ya chinois. Bon mais o ya yete. To est-ce biso to na besoin ba tonga wana. Biso ba to ba bantu. Bana na biso bazoka mibali mingi. Bana na biso ezala mwasi ezala mobali. Bofungola miso bandeko na biso mibali. Boko kanga basi ebele na potwa. Basi ebele même na Afrique wana o misusu pe ba ye. O pe ba memi pe makila bato. Mibali wana na Afrique misusu wana ba yebi na bango ba je wana. Eza ba coup monter. Misusu wana pe kende kosela je wana poto. Kosela ye. Loaka eza ya ye, sala tumbonga bana, emso bando futa bana bando tindela ngala. So pe kop na bango banyo simba te ba vérité banyo bima wana yango na lobi bande ko na ngana bando nzoko même na suka kozele comme l'autre tante nzamba ko beto d'une manière d'une autre ako beto même na liwa mama soko lingi nzambe abongisa via bana na yo soko za na makila batu banda ko pesa makila moko na moko so emsu na 4 wana même na ndako za na bango oza na d wana baza ya papa wana te linga
po papa wana ko kufelo pa akufi sans aye ba vérité o tika na culpabilité mo ba vie na yo ndenge na histoire ya ndeko oyo ndeko kutu oyo ya Suisse kutu ba police bakanga mwana ngwa kende kozwa chance kutu nzamba permetaki akena feti wana ndeke ko bunda nde réalité siko yaki koyeba ntango bake koluka ye so bakenda na feti te mwana na linga akolise petit lelo mpe mwana mwasi wana Afrique wana ayebaki mwana wana eza ya mwana mobali wana te tala méchanceté ya bandeko basi mosusu baza nango eza mabe yango nazoloba kaka nakomi na suka na vie soki obotami baboti yo okoli obandi kobota olingi avenir ya bana no ezala malamu eza likambo makila ya bele egangaki kolinga te makila ya bana oyo bapapa na bango baza na misika obambie na papa mosusu makila bana ane ganga soki olingi meilleur vie ya bana wana cracher vérité soki olingi malheur na bango bana baozala biso bangala to bakosesengana omona mwana no milia mabe aza kaka mwana na moko epuis baka ya boye omona kaka mwana na moko nde mutemso molimo parce que oza likambo makila papa wana ndako emso ko maîtriser ete emso mwana pe ba impolie belé papa emso be me muyoko oza mwana nanga mais eza langage eza sans connexion wana ezalaka toujours mais au moins yo maman on négliger on maîtriser pardon au moins emso papa a kokate papa misusu omona emso nzambe azotia maloba pe azokoko discerner te omona osola na mastani mais Ricky mais moi petit wana so na ogangeli omona aobude ngambe mwana mpe esala yanga vraiment déjà kozomona ya yo mo mpa komanke au respect mais eza toujours différent ya yo mo mpa kokoya mais makila wana eza makila moko ya moto etambolaka eza nanu pose te ezotambola car mama moto akomaîtrise yango parce que eza lien eza sans na ye pe et puis mama ndenge eza na kotiaki molimo mwana yana eza kimia bamama africaine na tiata ewana lisusu na suka bofungola motema mokili oyo tozofanda eza vanité de vanité soki obambaki mwana moto misusu parce que mpo na vino ebonga mpo na nini okotika nyonso otika ngo nyonso toza na bato oyo batiki bato oyo basali bakombo bana biso te peut-être yo osali na okombo te fungola motema no soki ozobanga kobimisa secret oyo luka bato oyo bakokosunga yo baakompagne yo au moins koluka te age ya mwana na ekola misusu batiki ba age ya bana wana mpe ekoli bamisusu bakoma na ba 30 ans ba 15 ans ba 20 ans pourquoi kokoza motema makasi boye ata kutongo misusu babangaka mpe tomona azwi mpe kombo ya nzambe atie mpe na monoko azoloba mpe makombo ya nzambe nzambe bolobi so nzambe afrappe na maladi moko esilaka te oyeba te mpe misusu baza makasi mitema makasi peut-être ozobela me oyebi te source nango ezouta wapi yo ozomona mobali wana oza na ndako aza yuma ayuma te yesu mpe azalaki yuma te etandi baza kotindika ye wana babwakele baso aza ye yuma te yo ozokosa no mobali omemeli ye mwana bato libanda amemi oyo na poto obanda ye emsu kindumba ye epi ti na mwana ti okangi motema ye mais ezokontinue mais nzambe omona olingaka via mwana ngo ebonga mais ebonga te olingi mwana ngo atanga classe bien mais aokata te olingi asala apprentissage pardon aokata eza mabe makasi yango nazolobaka bapapa lokola bandeko basi ebele meme na poto toza na ka wana bana ebele na poto bazalaka bilenge kokana te bana misusu baza sokangi bango bafoto meme babama na bango misusu namonaka bakanga bana bango bafoto na Facebook omona misusu direct omona mpe omwana elongi mpenza oyo benya aza elongi ya basri lankain oyo benya aza ya bacongolais oyo mosusu oyo benya aza ya bazambien bilongi eza ya banationalité ebele ya bana oyo benya omona mpe ya baluba oyo benya omona mpe ya bangala oyo benya omona mpe elongi ya mwana mpenza ya bacongo bana ebele nga nazojuge te nazopesa nde conseil oui ezali vraiment vie privée ya moto mais eza na babiloko mosusu soki tolobi yango te bato mosusu bakomona comme si ke baosala biloko ya malamu mais nalobi ke nzambe akofrappe basi ebele na poto bokonsidere likambo nazoloba nzambe azomona nga ye moto atindi nga
ako frappe basi ebele oyo bakoti oyo bazwi son ya parce que nzambe moto asalaka ye to osala biso donc ntango nzambe azopesa omoi omemi 9 mois oboti makila motu mosusu oyebaki zemi wana soki oyebaki te soki ozalaki ndumba ozobima na mibale ebele na motuna ozoyeba nanu teke oyo eza ya nani oyo eza ya nani bon osangisa bango nyonso twana oyobi ke benga ata oyo obi oyobi ke nga na trompaka yo na ye sikoyo nde na zemi bolimbisanga parce ezoyebana te ya nani ekotaki liboso ya nani ekotaki nsima tozelaka mwana botama bomutata elongi na ye me mibali mosusu mpe yango nazofungola bino miso bobanda mpe kotala mpe baressemblance botika nao bakidiba mosu ezanga ntina botika bakidiba mosu ezanga ntina bapapa mwana soki aza ya yo akozwa yo me misusu soki bazoyoka te basi mosu ekoma na moma moko bakozala frappe makasi omona mpenza ke non ndenge eza wana na mwana ngo mpe ndenge ozolingela vraiment mwana na emso oza problème esengi ke problème ane komi babenda makila ya yo mama babenda makila ya yo papa emso komisi okoma komi papa wana komo kosa ya te na hôpital tika ka babenda yanga yo papa yo bandali ya kotimba pourquoi babenda yo babenda yanga te pourquoi babenda yo babenda yanga te c'est que azobanga déjà que test wana ekolakisilo mosusu bana na poto bakokani teo bana na poto ebele mosusu omona o mosusu mama kaka moko me aboti bana nde nationalité bawana mibale baza banationalité mosusu africain omona mama na mosusu aza na teint clair boye mosusu aza clair mosusu akutanaki na papa wana ya mwana na mosusu mosusu aza na ye nationalité moluba pembe ya mwana na ebimi o mosusu mosusu azalaki na ye mokongo nationalité na ye africaine ebimi oyo mosusu eke ya loi border belge ebimi mais mama oza gangi te ozwa résultat mabe na vie ta bapambola biso alors oyo bazolanda message oyo oyo bazwi yango na considération problème eza te nzambe merci mpe na bino na temps na bino nasira tokutani prochainement alors mpona frère na biso nasira kolanda mpe émission oyo ekozala wana toujours mpona kosunga bandeko mpe baza na kati ya berere bandeko mibali mpe botikaka basi na poto mso okei na afrique okende kolinga nasi nalobi mingi bosala très attention soki okutani na mwasi memai na hôpital basali bateste ya grossesse bayeba vraiment soki aza na zemi ou pas wana okozala rassure okoyebaki oza nao na zemi ya motu te mso akoya kobambela yo te nde tomoni mpe ndeko na biso mosusu ndeko moko akomi abitala ndeko babambeli bana apres mwasi aye koavoué kaka na poto ke bana ya ye te babengani na ndako ndeko azokrake alinga abela na AVC c'est normal baka ya boye mwa mobala akokufa akobela AVC voilà encore huile oyo nalakisaki bino bandeko na nga bombolanda nini ya flou te ya video te vraiment naza mpenza na pembe ya Michael Jackson na teli na façon moko osakana te donc huile oyo nayebisaki bino ke non terminator oyo ezali natalaka meme epa na biso na Suisse nazomona yango te bomoni eza meme molangi mine eza huile na sisi yango kutu donc ntango ozosukola nango otie yango kaka na nzoto pakoli place oyo noir ezali place oyo salite ezali place oyo omoni ke ndenge eza wana mai na yo tous les jours mai na yo obanda omona kaka ke non mwindu na mwindu mai ezobima yo mwindu kaka na opakoli yango mpenza huile vraiment mais ozosukola nango komeka otolala te ezakoka soki orumeni nango meme na maboko esaloka permanganate donc eza vraiment omoni oyo genou nange eza mwindu omakolo nange etelaka te luka nani terminator yango ngai bamisusu oyo nazwi da mbongo na bino place oyo nasomba yango nazokende kosomba yango parce que ezali bien makasi donc vraiment soki olobi ke nalingi natela na ngai nakoma jaune oyo ezali savon Marseille huile ya savon Marseille nayebisaki bino ke non eza na babiloko misusu mindele batielaka biso na babiloko na bango ya kotelisa me toyebaka te voilà huile oyo ya terminator donc ntango ozonika yango donc ezolongolo salite wana mpe mai nyonso to ezokoma mwindu soki ozala omoni tache genou na nga noir misusu mokongo na nga misusu awa na ngai donc nazosa bino kaka mpo nga image caméra mais soki omonaki vraiment éclat vraiment ya pembe terminator yango alors bandeko na nga oyo mpe naza na mbongo na bino nazokende déjà
lobi kosala ba course pour kosombela bino mais na okanga photo donc nazolakisaka biloko boye parce que eza na bato mosusu eza na babiloko mosusu poso na ye eza un peu mwa koresiste mwa moke yango esengaka ke non biloko mutu na mutu toza baposo nde moko te ntango ozosukola omonake oyo elingi yo te oui na okanga photo ezali savon le naturel extra pur de Marseille vraiment ezali nini savon moko eza huile ya gel douche ya kosukola donc ata soko lobi ya mama mo isanza yo moko omona no kaka le fait kozosukola no nango yo moko ozomona kaka jaune wapi jaune nango soki po ozona no chocolat olobi ke non yo moko omona kaka salite oyo ezobimisa tosukola na biso na ba gel douche mais bimisaka mpe mai salite te ozomona vraiment place à tache noire et omoni mpe yake tache mpenza ezokoma ezotika cicatrice donc ezolongwa genou mpe soko obi ate na oloba mingi te alors na okanga photo mpona bandeko mosusu oyo baza nango besoin mpo baluka toujours huile terminator donc savon naturel nga kutu natika yango na mpona talaka ndenge esili yango kaka tous les jours nde nasukola nango mais eza makasi teke parce que mpo ebebisa poso non oyo eza babiloko ya babio eza babiloko ya naturel nayesaka bino mindele bango batiela biso biloko otela oyo eza lokola ke batiaka yango moto sukoli yango 3 jours otiki parce que ezolongola baposo ezotelisa makasi donc ça bapambola biso natia nasi bato bazala besoin photo nakangela bino photo merci beaucoup tozala ekenge toyebi ngonga te toyebi son de la trompette ndenge koya te ekozwa na pungi okolamuka boye balobi fin du monde welela lobi na yo place ozokende oyebi te nini ezozela yo. Bonne soirée. Mama Nicole Yefa Moïpe Sansa émission Kitoko Sokende wapi Charles Okoto Dieudonné Imambe Alino Bobo, Naila Potier, Claudine Kinwa, Bobo Bobo.